Maman, na matanga babenga kamoto. Invitation teke yaka na matanga. Même je l'ai jamais vu. Matanga ezali moto ayokelo mawa. Oya azaka na en collaboration ayeko participer. Na benga okete katumbi yako tala na matanga. Jamais. Le banano yo linga koloba loba mingi. Lelo ba président boni bagumba milelo na cercueil. Yo moni bango te, omoni Kagame te. Omoni Zoa Lorenzo te. Boni bazo ya lobby. Nzele za ko yinda na ndenga liboma. Donc événement du ciel. Soko participer na biloko ya boité papa obeli oza moto liboma. Yo comprendre que te 50 nzambe yaka pesa mo te tala. Soki Tshisekedi Mulumba zala ki mwana nzambe te mbele Kongo ya Bukabwani. Nani akoyi ko boya liti Tshisekedi Mulumba bunda dans le monde entier azali honoré. Mémoire na ye na Belgique ba célébrer ango. Ba célébrer gouvernement belge a sali a décoré Etienne Tshisekedi comme héros national. Pourquoi pas RDC? Nani akoboya yango. Mais yo yé na discours ning. Et puis tu n'es pas capable de participer même que la Tshisekedi aux alliés gagnants. Aux autres banyanza Tshisekedistes. Il faut là que ça bowling, ouais, là que ça déjà. Au créer un tribal. Au créer un mot tribal. Mais Tshisekedi a participé à l'obaka que bokende bola la pongia ba bébé. Ayeba ki na gaji nini wo ya kuiko engager moment wana guerre ezalaka te. Et puis makamoko ya baluba ezalaka te. Ya bikolo ezalaka te. Tala Tshisekedi obino bozo sakana na elelo. Jamais na matanga mutu aya ko participer. Jamais salama na monde. Toki ko boya teke mutu moko aya ko participer na matanga. Matanga ezali eloko d'abord Tshisekedi azali papa ya batu nyonso. Si réellement toi tu te dis Tshisekediste, tu devrais participer. Ce que moi participer, cela veut dire azo créer une influence moko na maloba. Po bayoka ya azali enfant ya Tshisekedi. Enfant Tshisekedi yako participer na moment oyo. Ce que participer te ozali hors périmètre cellulaire. Donc biso to sengi o nyonso azali mwana IDPS yaka o participer na événement. Et donc nyata boro to leka lobby. Aujourd'hui, Tshisekedi il faut azala honoré na titre héros national. Puis demain, ce grand événement, Tshisekedi Mulumba sera décoré na titre héros national par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui va refuser? Batula Paka, Bamona Pereve. Donc qui vivra verra, c'est demain. Balantia Congo France, madame Nakata tranche nous sur la Italie politique ya mboka Congo. Lelo vraiment toza awa na stade des martyrs, toza na national mon mboka yoka soka sompo. Bonjour, bonsoir maman. Mes condoléances de bonne Bon d'abord un héros balela kaite un héros ba célébrer kaite donc Zali et loko biso personnellement na lela kayango que avant que Koro Etienne Tshisekedi yawa il faut qu'il ait ses années à pouvoir. Donc et loko le sambo nanga yokani. Donc on est en train de célébrer un héros national. C'est pour cela moyen ya kolela temps ya kolela donc na kolela moi mawame na yebi que espoir est déjà auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence chef de l'État. Par rapport au balobi mingi to ka o nungu ezoleka mikolo yo na kati ya mboka pe na bandeko na biso kuna ngele balobi ete mwana mboka Tshisekedi azali héros national de son. Bon na ebité bon batu moto angwa zolo banani. Il faut tout le monde azoloba. Moto azobo yelo kwa neseki. Je ne sais pas. Ce qui moto azobo ya je ne sais pas ezali opinion na ye mais sauf tomona ba mususu bakenda bandule banini babima ba héros national. Pourquoi pas Etienne Tshisekedi oyi muntu lelo asala ke lelo ngai na la ta cravate oyi asala lelo a démocratiser ba politique a créer multipartisme et le parti politique est botama lokola mayebu et comment ba A B ba CC donc muntu asala yango ezali Etienne Tshisekedi Mulumba. Pourquoi pas honorer mémoire na ye muntu alobaka a créer pouvoir pour le pouvoir te a le pouvoir pour le peuple et muntu bongo ba azala honorer na titre héros national qui peut refuser nani akoyi boya et puis encore le fils de son père azawana donc baboya basamba muntu akoboya azali te nyata boro toleka son ekoyoka na tina suka na bi son pour que peut moi bosongi songi le 1er juin 1900 combien wosoye badate te 1962 oyo ba martiro ba pandaka awa ba mingi balobi ote mwana mboka Etienne Tshisekedi asala kango yene mtu aza auteur à crime. Bon ozo ba image non s'il vous plaît ozo ba thèse moko ya bato ala moko ba seba parce date moko yezala to na martyr ya bato
na yebisio Etienne Tshisekedi depuis abanda lite na ye asa boma nani ni tonga asimba ni tonga asimba même Gillette te asala lite na ina ndenga kena serike ya boyi makile tanga soki Etienne Tshisekedi azaki na posa bato bakufa à l'époque na 2011 exemple oyo esalama Tshisekedi alingaka sala violence avec ce peuple qui était botomboka bato bakufa mais il a dit que bokende bolala pongia ba bébé bato basekaye balobi azali boye tala moto azokokata bato bazali kosenga Tshisekedi a créé un tribal a créé bato incident bato bakufa mais lokole lelo bozomona ba exemple mais Tshisekedi aboyaka ke bankile tanga Tshisekedi ayebaki déjà que soki na créé discours mabe population kokufa c'est pour cela ayebisaki bato ke botikelanga liti oyo ngai moko na kobunda bokende bolala pongia ba bébé mais lelo nani akoyi koboya liti Tshisekedi omulumba bunda dans le monde entier azali honoré mémoire na ye na Belgique ba célébrer ango ba célébrer gouvernement belge a décoré Etienne Tshisekedi comme héros national pourquoi pas RDC nani akoboya yango. Qu'est-ce qui se passe entre honorable et IDPS allié na mona mboka oyo azali président intérimaire Jean-Marc Kabou? Non makamone c'est les cas ezali société allié Ganda Basali. Bon, et allié, cela veut dire quoi? Allié, allié a commis Moutaï de Pes. Il y a eu des Pes. Non, Azali, allié, c'est ça veut dire des Pes. Dans Moutaï de Pes, il ne faut pas qu'on ait la polémique. Tozali, na kati ya IDPS, IDPS ezali na mubulu te, IDPS ezali moko, ezali na kati ya division te, mutu moko te, IDPS ezali eloko moko. Mutu ko kabola yango azali te. Mais il le allié ba eloko côté mais moi mboka Paul Chulumbo zo quoi porter parole à IDPS non? Mais asalini. Yebi ba so ça qui déclaration na ba allié à IDPS. Bon, yo na moni olingo tu na makambo wana, s'il vous plaît. Moi nazana temps aussi ko kota ba polémique te. Sauf makambo temps essaie évoluer déjà IDPS ezali moko mutu moko akoyi ko empêcher biso azalité mutu moko oyo le trouble na IDPS azalité IDPS za moko et puis tozali ko fonctionner lelo tala frappe ndenge ezali boye tozolela héros national nana oyo cha trouble na IDPS donc azalité tozali wana IDPS za moko OK MLC boboya MLC akolela na binoso on ne refuse jamais na matanga mutu aya ko participer jamais salama na monde. Tokoki koboya teke mutu moko aya ko participer na matanga ezali eloko d'abord Tshisekedi azali papa ya bato nyonso si réellement toi tu te dis Tshisekediste tu devrais participer ce que mutu participer cela veut dire azo créer na influence moko na maloba po bayoka ya azali enfant ya Tshisekedi enfant Tshisekedi yako participer na moment oyo soko participer te ozali hors périmètre cellulaire donc biso to sengi o nyonso azali mwana IDPS yaka au participer à événement. Et puis demain, ce grand événement, Tshisekedi Mulumba sera décoré à titre de héros national par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui va refuser? Batula Paka, Bamona Perev. Donc qui vivra vers c'est demain. Donc Nyataboro Toleka, lobby. Aujourd'hui, na lo banano, yo linga ko loba mingi. Lelo ba président boni bagumba milelo na cercueil. Yo moni bango te omoni Kagame te omoni zowa Lorenzo te boni bazo ya lobby nzele za ko yinda na ndenga liboma donc événement du ciel soko participer na biloko ya boyite papa obeli oza moto liboma yo comprendre que te 50 nzambe ya kapesa mo te tala soki Tshisekedi Mulumba zala ki mwana nzambe te mbele Kongo ya Bukabwani mais yo yena discours ning et puis tu n'es pas capable de participer même que la Tshisekedi ozali gagnant. Ozolo banyaza Tshisekediste. Il faut la que ça bowling, ouais, la que ça déjà. On crée un tribal. On crée un mot tribal. Mais Tshisekedi a participé à l'obaka que bokende bola la pongia ba bébé. Ayeba ki na gage nini wo ya ko engager moment wana guerre ezalaka te. Et puis makamoko ya baluba ezalaka te. Ya bikolo ezalaka te. Tala Tshisekedi obino bozo sakana na elelo. Donc Tshisekedi il faut azala honorer na titre héros national. Mais moi, je Nayoka déjà, mais est-ce que d'abord n'exiger papa na matanga babenga kamoto maman na matanga babenga kamoto invitation teke yaka na matanga non je l'ai jamais vu matanga ezali moto ayokelo mawa oyo azalaka na yo en collaboration ayeko participer na benga okete katumbi yako tala na matanga jamais
soki olingi koya yaka ou participer ou lakisaka ete en tout cas ndeko tobunda na ye toza na lite moko ou lakisa bolingo na yo si réellement olinga biso soki omoni bato bakoya awa te basala ene moko ezalaki bazalaki na objectif ya kobalekanize mboka oyo mais tant que biso toza wana tokotelemela yango ntina 2 minutes ekotikala kosalama te. Martin Madidi donc ezali kombo ne ezali Martin Madidi Martin azala moto abale retour donc asengi papa boyoka losambo asengi papa asambela papa motema afatie ekita bakutisa ye na ye bakutana siko papa alobi master yo futi avion boye yo watina fatigant pona nasala losambo mais boza pembe na Congo kende bakutana tala ngonga yakutana c'est le cas tangu fatia lobaki loboko na ye atandi muto ayo bamona ye mabe fatia azali mutu moko spirituel puisque bato bazomona ye balobi azokoka te balingi ndenga koti boye kabila kangaye sangaye bota non ce n'est pas la politique ezalaka d'abord idéologie il faut d'abord réunir bato nyonso tosangisa eloko po totonga ekolo tosala nini tolinga d'abord congolais tolinga mboka na biso mais bino boye lokola kabila tokutie wana kabila ale boloko sala boy mususu boloko non politique sala makabongo te wana politique bongo bato bakufa batika mabele mususu muze akenda politique mususu akenda pressé il faut avandisa masolo yozo yele biso mbangu pema mbangu Fayulu Martin saka bato ayeva bazayiba ebungia l'art $10,000 bozayi combien l'art ebungi siko nani ayibi mbongo ya eva bazayiba kuna bazali akopanzana donc na minute oyo biso ide pes tozali eloko moko jamais ekotika loko kabwana tozali déterminé. Merci. Merci. Congo France.com. Congo France. Bisona bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congo France.com. Site ya Congo Masola danger. Masola kitoko. Congo France.com.